Capage TV. Capage TV. Merci beaucoup Dina, toujours continuer. Maintenant, on sait la différence entre championnat à Congo, Netibino Bato Obeta Lina Foot, et puis championnat à Zambie, place au Kokuta Kuna, Oza ko évoluer si na Zambie. À propos de Mambo Foot, tout ça vraiment Brésil d'Afrique, tout ça Brésil d'Afrique. Donc, c'est le mot qui est impressionné en Zambie concernant l'athlète. Bon, vraiment, c'est pas facile, c'est pas facile. Communauté anglaise, les un peu d'exigence mon cassia, communauté anglaise, beaucoup d'exigence concernant, et surtout, mon réputation, beaucoup tout réputation, moins bizarre. C'est pas facile. On a besoin qui interprète, là qui aurait que dinga pour un problème à contrat. Mais son cop musu ya kin to ya bakati ya banini ebimi nango ozonga na otiki na ozambi oye na o to mazeme moko boye vita moko boye desempe moko boye ye nango boya na yo. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Télévision en tout cas, Capage Télévision est la belle initiative. N'est qu'à Tolobra que, tu auras télé, tu on a YouTube en tout cas, nous sommes en direct, Merci à tous nos abonnés parce que tu côté la bino biloko kaya bien, tu baki to la bino biloko asika. 2021 na makamunango ya sika. Nous sommes en direct aux ana pono ya ben partout dans le monde. Ata bada zala na Azerbaïdjan. Ata mutango azaso na Qatar so wapi. À travers Capage Télévision, donc on a invité nyonso to yamba ba sportif, to yamba ba musicien, même si on a kin, ana impossibilité o ya na studio na biso en tout cas to zawana pona ko jouer la bino bango. Diko to kati na ngambu ya Zambie, place to yamba la bino un joueur congolais, talentueux. Auti na MK, mais il m'a pas kobeta masolo ya parcours na ye na kombo ya Dina Dinanga depuis Zambie. Dina, bonjour et bienvenue na Capage Télévision. Allô Dina?
Oh, santé. Martinez. Ouais, santé, Oui. moi malamu. Moi malamu, nous avons battu. Tout le canard, moi, difficile. Mais, surtout, moi, qui m'écoute. Moi, qui m'écoute, tout ça. Merci beaucoup Dina. Avant tobeta masolo ya zombie tobanda na Anakin. Eza bato mosusu bayebi oyo na MK, eza bato mosusu bayebaka avo signé contrat, eza bato mosusu bayeba oyo na parc. Soki osala biso ozongisa biso mwa nsima histoire na yo football na yo bandango ndenge nini mpo oke koseretrouve sikoyo na zombie. Ouais. Yo moyebi Kinshasa yango eza Congo na biso eza mwa ya vraiment boliti. Eyebani pas tellement lokola bave na biso batour comprendre mais elongi eyebani vraiment na ndenge bakini soki bato balandi bamona kaka te oyo toyebi ye bon abimi na nga na centre de football ya président Jado apartenara na trésor lwalwa oyo ezalaki na nkombo ya centre Sefo Bwanya. Après nangi otrace une chemin vers Nzaki Mwina na passé na MK Etanchete, Standard de Lemba, Kara de Brazzaville, Dibumba et à président Guy Mafout honorable. Et puis Nazasko na Zambie na Lumona Rangers FC. Il y a on va comprendre quand le bigo comprend problème en connexion. Na lobi c'était pas facile bon. Yo mo bito binde tinga na bimi. Oui allo. Allo na ozosko moi bien. Na lobi na bimi na famille eza yo mo bibiso ba moi papa baza ba dictateur na ba parler c'était pas facile surtout côté maman ezalaki facile te kotika mambo banchi bandela mambo ba ballon na mambo ngo bale na biso na kini ebandeli nango ebanda lokola je moko ba voyou yo mo sa mokenda mabe mais après koyoka kaka bakati basentiment kati na nga moko nde ezali kopousse nga mwa petitesse na persévérer na mambo ballon sinangi olonga na nga mpe baboti bongo abenga yango nalongaki c'était pas facile ya kozwa décision baboti kotia mopanzi ya mambo ya nchiki kolanda oyo eza mambo ya ballon yango ti lelo na préféraki na continue nasala na oyo eza talent c'est un peu ça. Merci beaucoup Dina, toujours continuer. Maintenant, on sait la différence entre championnat ya Congo, netibino bato obeta lina foot et puis championnat ya Zambie, place oke kokuta kuna oza ko évoluer siko na Zambie. Pardon Martinez, dans une question bien te. Nalobi boy, okosala biso différence entre championnat na biso ya Congo awa, lina foot et puis championnat ya Zambie kuna place oke oza ko évoluer sikoyo. Bon, ils ont un problème, il y a un peu, c'est qu'on a découvert Mouki Awawa. Bon, c'est pas la première fois qu'on a affronté compétition Libanda, dans le but, dans na Brazza, na Zasko, na Zambie. Bon, on a moins différence, c'est ça, moi, considération à athlète, hein, moi, considération à athlète, respect à contrat. Mambuya, oh, et pas n'abisso tout tiré, et pas n'abisso no Congo, de la ragiste, la persévérance, mambo, joueur définitif, vraiment. Ah, ça un peu, ceux qui n'ont bien ça, moi, lésion, moi, différence, c'est ça, parce que moi, respect contre les alina respect athlète. Moi, on a pas considéré athlète, que dans le pays, on a des hormones, des problèmes, on a tout tomboka récemment, non, bah, quatre ans, on a des problèmes, il y a alors, quand, vous comprenez un peu, on a tracé, bah, chemin bizarre, ti, à comme ici, à comme on a les lots, tout le monde, ont un monopole, moi, il y a l'andelé, parce qu'il y a une falsification, il y a, bah, non, il y a, bah, maman, modèle, bon, moi, problème, il y a considéré, on a besoin des vraiment. C'est ça que j'ai retenu. Mais à propos, il y a Mambo Foot, tout ça vraiment Brésil d'Afrique. Tout ça Brésil d'Afrique. Donc, c'est le mot qui impressionné en Zambie concernant l'athlète. Moi, côté football, car mon considération, on a retrouvé avant. C'est un peu ça. Maintenant, intégration, parce que tout le monde normalement, kuna mingi swahili anglais, a mingi toi en français, lingala, yo siko. Est-ce que vous se comprendre na coach, ba coéquipier na yo, intégration na yo vraiment au vanda.
on va comprendre on va payer sur interprète. Bon, vraiment, c'est pas facile, c'est pas facile. Communauté anglaise, les un peu d'exigence mon makassia, communauté anglaise, bah, bon, exigence concernant, et surtout, biso, mon réputation, bah, bon, quand tu as qu'ils en bah, réputation, moi, bizarre, c'est pas facile. On a qui interprète, Zalaki, on a qui dinga pour un problème à contrat, on a un grand frère, on a Jessica Mbala, bah, on a signé contrat, bah, vu que manager, on a qui n'a pas Zambia, il y avait un peu de difficulté, il y a problème à langue, parce qu'il y a un grand frère, on a l'anglais, il y a professeur anglais. C'est là que non, mais bandellement, dans le barani, c'est là que moi capture, moi, il y a contrat, dans la team, là, qui a atteint contrat, il y a zone selinga. Mais pour nous, mambo, qu'on compense, c'est pas facile. Bon, on vit qu'ils ont mambo, football, là, on a pour sa langue, football, là, on a pour sa rouillé, bango, pour nous affronter. Mais, avec le temps, déjà, naza koyoka komi kokota me koloba na mwa difficile ya na mwa difficulté c'est un peu ça. Merci beaucoup Dina. Nous avons rappelé que nous sommes en direct sur Kapashi Télévision. Bon commenter, bon aimer ma vidéo. Sauf qu'on a besoin de faire mes vidéos comme un commentaire qui Kapashi Télévision. Toi on a besoin de la biso et au banda kozala ngai ou soit ozala mama Kapashi moko au banda ko yena ba invité na mais e ko banda koleka en direct. Nous continuons avec notre invité Dina nga depuis Zambie. Dina bete biso na expérience la plus difficile ya vie na ya monde de football. Et à mozala make bo bandi. Ya msupe na Zambie no bandi ah non. Makambo melekela ngai na bandaki carrière na ngai professionnel tindi na komi koto na surmonta mo ezaka ko ba mental ezaki très fort bete biso ma lokwa moi histoire mo expérience difficile na ya monde football. Bon, ça problème il y a merci la question, c'est un problème il y a entourage, tu vois, un problème entourage. Ceux qui entourage ils aident bien quoi aider. Limina katia dans une chance en bima na famille za chrétien. À part ça na zoaka chance te ya ko affronter ba o ba ebinga bon nazo mi kumisa te. Ko affronter ba milieu moko oyo ezala mpe na ba distraction c'est vrai, c'est important et moko faut suivre divers. Il y a se distraire, c'est important vraiment dans mon cerveau et c'est encore mon réagir là. Mais dans une chance ya aux alentours na moi batu baza un peu intelligent na ba niveau nchika bien collé comme ya moi nazo qui un peu nazo qui chance ya ko dérouter na ba ambition na ngai nazo chance pour dérouter na bimi vraiment na kata ba massa bon ngam naza na mutu aza na nchika se na ba massa tout ba vie tout ngam naza na nchika se et puis balingenga mingi c'est pas facile ba moment où tu passer na ngona ba na pays na biso pour na arriver ti ku franchir ba limite peut-être ba ko matina ba pays ba tumsusu tozali zo sa pe musala ngona ndenge kimia isaka parce que base ezaki mais ezaki entouré na ba grand frère ba DG oyo ba Jessica Mbala ba grand frère moko boye où tozalaki olinga te so tokutani na po yebi na nga programme entraînement quand j'étais encore on se tokutani na ye boye tunuki entraînement te po ano azogele po anini oki entraînement te komboni kokima nga te bon tosirnomaka 4 komboni ezalaki mufu ala ketchup ye vraiment azalaki ogele nga fort azogele nga na ndenge age te soki akuti nga aire nakendaka entraînement na kie te ifo pesi baraison moko eza claire mpo na acomprendre yango wana jusqu'à ce ke nazwi chance ya kopusana ti eza problème entourage bamilie moko bizarre vraiment nazwa chance ya kofréquente yango pas tellement trop baboîte mpo nde omonanga vraiment naza vena na mambo etali baboîte baambiance soki omemi ngo ocomprendre wana okamwa nazwa chance wana te parce que kota palin déjà mo bambo baprière elekaki marie bonso alinga mambo baprière mama nanga losambo jete na bagrand frère bamambo bachik bacamarade seke za opousse nga vraiment na réussite jusqu'à ce que tokocontinue otracer chemin kaka nde tokutani esubu. Dina okoyebisa biso pourquoi choix ya Zambie parce que awa na Congo toza na ba grand club lokwa ba vieux club toza na DCMP toza na ba Renis toza na ba tout puissant mazemi basanga balei bakia bo pe eza lokwa miroir na biso ya Congo surtout côté championnat africain. Maintenant pourquoi choix ya Zambie
koto cop ebima te omoni na o manager po manager ba yela bino ba cop elo mo bimi na Zambie boyaka na yo potali ke caché na yo eza nango sava osunoli no a kemba mo Zambie yebisa biso na motivation nini esalaki okezongo. Déjà que tu opesi réponse na question na bon eza ba mambo quand ndolo ba mambo ya ba caché ndezalaka pas mambo ba caché ba problème évolution tu vois Congo Kinshasa tous un peu loin na ba pays des rêves comprenez un peu s'il faut qu'on résume tous un peu loin na ba pays des rêves bon éviter ya ndenge nga na réfléchissaka ndi na moni la ba mambo na ndenge il faut na évoluer Congo toza musika vraiment na propos ba mambo na tel ba manager moko soki aye azoproposé il faut mifutela batransport mikomela na bamboka boye po ye aider comprenez un peu bamanager bafrontaka vraiment capital Kinshasa mam na oloba baathlète bayebi mona pe otuni baquestion bato ebele barépondre ke na Kinshasa tona problème nanu ya bamanager fréquentaka Kinshasa na mwa pasi fréquentaka Kinshasa bona ute déjà nazalaki na moko ofaki na trace ezalaki bacheme moko ofaki kokóma Maroc manager amonanaki ezalaki na bamama moko ofaki esalama baproblème ya covid ye imagine à partir ya Brazza nazalaki obligé wana oko covid afrappé te nazalaki obligé fo nakita kine nasala mwa problème mona résoudre problème mona kine apres na trace nzela Maroc donc nakomi na kine boye problème ya covid ye Maroc pays royaume baza pe na baproblème na bango ya covid balingaki te mambo ya koaccueillir bapaya baya na bamboka surtout biso mpe tozalaki cité déjà na baproblème ya bacovid wana ndaki ofa nde manager ayaki opesa baprincipe moko non il faut ça par tous les moyens kopusa na pembeni ya bapays anglophone à partir ya bapays anglophone nde peut-être okozwa chance ya kozwa temps ya kosola bamambo eza important bazalaki na coach oyo amemaki nga na Brazza Magloire Andi Futila aza sikoyo na sanga balende nde nakomaki sanga balende mpe c'était pour na signé na sanga balende mais nakomi na sanga balende mwa baproblème mosusu eyaki kokóma bon nde manager ayaki omona na futa ya babillet nda propose nga makambo ya Zambie bon comme ezalaki deya na cerveau ke mwa bapays de rêve yango eza mpe facile ya pays oyo nazali esika nazali soki obosala badémarche ya bamambo etali mikanda mwa facilité ezali awa nde najijaki bon nde nayebi ndeni nakoki koréaliser barêve nanga mais so cop mosusu ya kine to ya bakati ya banini ebimi nango okozonga na otiki na ozambi oye na o to mazembe moko boye vita moko boye dese mpe moko boye ye nango okoya na yo yango nalobi na lobi boye omoni biso toya Brésil d'Afrique vous comprenez un peu Congo Kinshasa Congo RDC ya Brésil d'Afrique te mpe mazembe yo moyebi atikala orate jamais mo baorganisation ekoma nango clé atikala orate te compétition africaine déjà pusanaka na top 4 azalaka ne déjà wana yo moyebi ezanga te bon ça dérange pas ça deya mambo ya contrat mambo ya lisolo soki eza pepele okotya linzaka surtout soki oyebi no mosala na yo kande balobaka soki oyebi koyeba mosala esalaka mwa bien comprenez biso toya badescendant vi na biso trésor puti ya makila to lelena na lelena ndenge ya baje te mpe mazembe ya miroir d'Afrique s'il faut le dire po tomona Jackson moleka déjà so 13e bi na ye awoti mbamo te mpe mazembe si na Belgique 13e bi je crois so na se trompé te ça dérange pas ezaka mambo lisolo soki bato bamonani moto amonani proposition bien monani lisolo bien mambo mbongo na mambo ya avenir baprépara yango et surtout na kati naza na baconseiller ya bien bagrand frère oyo bazali avant kozwa badécision na komisa yango na maboko na bango nanu bazwi temps ya korevoir yango te problème boye mais à part ça na cerveau vraiment eza mambo ya bapays de rêve ezali baclub de rêve ezali oyo eza ke il faut koaffronta yango il faut nzambe apesa po tokóma wana mais ça ne dérange pas soki lelo oyo ezaka mambo ya très clair te mpe mazembe dese mpe ebeti lisolo tozongisa mokongo nsima boya kozonga nsima te ka nde balobaka mieux vaut reculer pour mieux sauter c'est un peu ça
Merci beaucoup Dina. Et là, on y reproche à Kanaba, footballeur congolais. Vu que moi, aux footballeur, et là, on y reproche au Lobama que R. Moussoubi, son état, qui est vraiment bien té. Soto qui est bien té, c'est qu'ils a pour na boé. Parce que na Congo, sans que tout marché, bah, moi, tout le monde a joué, moi, on est belle ma casse, mais carrière, na maman, R est 4, tout bien sorti. Pour gagner ça, exception, ils ont raté. Dans la règle, ils ont exception, ils ont raté. Mais tout le la plupart, au moins, moi, je vois qu'on est au pela makasi. Et au cas de balle, ils ont ceci par terre. Et là, on y a reproché à joueur. Kande nalobaki Mani, la presse congolaise. Nalobaki eza mambo base. Vous comprenez mambo base. Ouais. Fondation eza bien te. Sika touta potokuma peut-être sika bave bamemba bazali wana fondation. Fondation eza pas tellement bien. Outa na ba difficulté moko po na maîtrise yango il faut kozala na bisa ba jete. Omona ba masa msusu baotika bien avant ba msusu pe soki baopona ba baotika bien avant ba masa msusu baotracer ba chemin moko eza pas tellement bien pona kaka réussir après ko réussir yo mombo oyebi ba shit ezo eza ko arriver. Eza fondation problème ma fondation to outa na ba centre de football te o esika ba préparer cerveau mwana comment mwana ko se comporter na milieu ya bato comment ko se comporter na milieu ou nano fréquenta te eza un problème à la base. Tobima ko lali na ntango se okimi bambangu équipe moko emoni talent et apprécier talent sans pourtant ba revoir cerveau ndeni bakobanda kobongisa esika eza ya kobeba ya problème à base oyo akoreproche ezali kaka kie eza kaka biso na congo te eza biso na congo te bacameroun na bacôte d'ivoire bazwi bachance wana parce que na kati ya bacameroun na bacôte d'ivoire bana bacentre de football moko eza reconnu vraiment eza reconnu okoka mwana soki abimi kuna déjà mokanda ya centre wana ezopermettre déjà signer bacontrat na bagenga bamarseille balyon isifika kaka papier ya centre oyo abimini bon biso na congo ja nayaki daa na makamune président lolo mpe ya belor tomoni nyonso ya bamakamune mais est ce que papier ya centre wana eza na influence makasi na baniveau ya baclub français na baclub anglaise on ne sait pas problème eza makambo ya base eza tellement bizarre tobima nano na banchika bien te okomi lisu na makambo ya bale boye okuta na badirigant moko mawape yango wana so okutani kaka na bamambo ya balara yango osinye bacontrat liboso na balara yango soki oza bien te préparé na base to oza na entourage ya bien te na bomaka balara yango na bakanda so bandi oresonike te ba 12 heures okima nakotisaka bawiski na batirbo ekota mosilo nto obosaniki wana talon okotongela yango baimmeuble eza base osilo nta soki base eza bien oza na entourage ya kitoko comprendre ke te mbongo eza likambo imagine yango na pasi fona sala yango likambo boye fona sala yango likambo boye pike entourage soki eza bien badirection ozala pe normal mais soki base eza mabe okokutana na 50 000 na minute oyo nayebisa yo obandi oraisonne sikoyo ke te otambolaka makolo depuis 17e reti peut-être lemba mposala entraînement na m4 seke 50 000 $ ona zikisa yango ya sikoyo mpona bakanda bamambo wana ocomprendre base eza pas tellement bien yango wana omoni bashitisa bamambo ebele koraisonne sikoyo ozoraisonne wana te mani martinez nayebi sikoyo ozoraisonne koraisonne wana te eza kaka base nde eza faux yango wana omoni bato ebele azalaki bien azwi mpe babomengo wana me akoki ogéra yango te eza problème ya cerveau base eza problème ya ndenge oraisonne wana te mpo nayebi sikoyo ozoraisonne. Merci beaucoup Dina. Toujours qui est déjà malem na souka parce que tous yeux n'attend et belé tes problèmes il y a technique problème à raison en tout cas nabi que tozo ngela oli susu tous yeux sélectionneur à sika tu es non coach Hector Hazard Jardin ouais nous informé vraiment nous informé entraîneur à sika et ata ko to yo ka munoko na biso te mais souhaiter ata ba bonne chance. bonne chance eza nango kaka RDC mboka makambo ebele me mboka makambo ebele bonne chance kaka tozalaki na bavie na biso apesa biso ba 3e place avant Florent Ibenge bapesa bacoach Florent va bapesa biso yango entraîneur moko tozalaka ni awa j'étais encore trop petit bon nayebi te komboko okima akufa mpe déjà je crois oza akufa déjà
Comme on est sur dans le banc, Boussani. Watunda, si je ne me trompe pas. Papa Watunda. Non, que le roi Watunda. Après cette troisième place, il y a Serie A, bah, fait M. Mika, puis à son âme, bah, Mika Mamale. Bon, on a besoin de m'embobber, pour nous contredire, et ça, tout ça, nous faciliter à robot et à fort, à t'as évité qu'on l'a t'aïe de l'eau, t'es mieux, vous rappo et à naïe. Bon, bonne chance, ma coach, à un Brésil d'Afrique. C'est important, c'est bon. Sélection, il y a pas réserve, bon, mais, bon, il passe à tête, tout ça, tellement belé. Tout ça, tellement belé, mais, on a posté ça sur 33, kaka. On a posté à 33. Bon, quand Brésil a fait la liste à 33. Quand Brésil, il y a la liste à 33. France a aussi bimis 33. Mais là, je vais au niveau France. Bonne chance na Aoba. Ça prend mon liste déjà pour présélectionner il y a 33 mon amour déjà. OK, ne ce qui na Tunisie hein, soit na se compléter. Tunisie. Bon bonne chance na banoko nyonso ba kombo ezali. Na moni pia mina ngamo wana proche na ngamo wazana fasika na temps. De bonnes choses. Je crois ba mambo bien zali, ba mambo bien za nango. Ba pesika chance, ça ba mambo. Ce que tu as mai, so sala msala tu kamai, ce que like sala msala ko mima mai, non sala msala tu kamai, yo ke nous contrôler mutazala na cuisine. Et nous go eboma, moi problème ya fédération na biso na ba mambo ba. Mutu nyonso ayebi kaka, mutu nyonso ayebi. Boga na biso go eboma yango na mutu nyonso ayebi. Yango moni excuse na pour une parenthèse politique muke un président ayambi, aza président Union africain, président Tshisekedi a président Union africain. Ayambi Kagame batuni ofinga batuni so bandio lobo bako loba pourquoi Rwanda zo déranger biso mais ya naza président ya Union africain président Congo te omoni Congolais to okota ne sika to okota te omemaka mai sala o estali mambo omema mai tika muta cuisine la mbela ba ce que les blocs bien te wana réclamer to tika sala msala na bien so to moni résultat bien zaté là to ozo décision ya banda ko critiquer parce que critiquer ezanga raté faut critiquer pour msala kende bien batiki les chances batikeli oyo ayebi asala na oyo ayebi so tozwi résultat te nde tokozwa chance tant ya kobanda kokritike te asalaki mabe me batike vraiment sala boulot nde ayebi. Merci beaucoup Tina. Tokomi déjà na suka mot de la fin bato pe baotala à partir à kin base na yo famille na yo mwasi na yo mwana na yo pe ça ba mbote puis ba onyo sota à travers le monde na capacité de télévision et puis que tozongi la prochainement. Vraiment. Bon, c'est Pélinan Martinez. Merci pour notre temps aux 8 heures partagé. Non, c'est préparé déjà aux coups. Sinon, on a moins de temps. On a un bon amapuna mataboulou. Bon, moi, de la fin, Zara, merci beaucoup. On a battu sur Borzotin en Hollande. Petit Nabinoé, au moins, on a Binoé. Tout tracé à Bachemi. Tout tracé à Bachemi. Des Zamba Fils. Il y a le Baming Ezate. Bambo, t'es belé, n'a battu tout, Baébinga. Tout, Baébinga. Ma réponse, maman, Botadina. Papa Nangaza est vivant, Romain, Makinga, Bazali. Toute la famille Makinga. Dans les labino forts, Bajeti, Aigle jaune. Tabeta le soleil a été maman. Aigle, Yoebi. Ma fille, je l'aime tellement beaucoup. Merveille. Dans les laines en Mabi. Yanga Makila, Yanga bébé. Où met la chérie? Papa Zali Nagata Mouya Zambia Zubundara Rande Zara. Oh, tu sais qu'il y a l'objet d'Anzambi, il y a biso tout ça, les allélos. Allélo Fort Martinez, la presse Mané. Merci. Allélo Fort Mère, on va te partager, c'est un moment cassé le sous pour mon âme. Merci beaucoup qui branché, connecté sur Capacité Télévision. Ça dira si libre, ta vidéo, tu as 1000 fois. Et puis, la publicité, la biso za pas kamote. Oredeso Commercial Kinshasa. Oredeso est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant.
Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredeso Commercial Kinshasa, au service de tous. Capage TV. Capage TV.